Posa nanga eza yo, doto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lola na yo, mapamboli ekita, molimo na yo esimbanga, nayebi na yo na kolonga, papasi nanga ekosila, je sais qu'avec toi j'irai quelque part, et tu m'as choisi, tu m'as mis à part. La base de l'UDPS, viva! Viva! La base de l'UDPS, viva! Viva! La base de l'UDPS, viva! 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 Message de la base de l'UDPS. L'alternance politique n'est pas un cadeau offert par un leader politique, mais le fruit du sacrifice du sang de nos martyrs. Les leaders politiques n'ont joué qu'un second rôle, car certains ont été contraints d'accepter cet état des choses. Aussi, nous sommes ouverts à la commémoration de la journée du 24 janvier 2019 pour honorer nos martyrs dans la méditation et la prière, tout en compatissant avec nos compatriotes de Beni, Butembo, Lubero, Walikale, Shabunda et Bikassai qui continuent à être massacrés par les forces négatives. C'est par ici que nous profitons par cette occasion de féliciter nos voyants soldats qui sont engagés à éradiquer ces forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. L'UDPS, dont nous sommes membres, est un parti bâti sur des valeurs et non les antivaleurs. Plusieurs compatriotes sont morts au cours de cette lutte pour combattre la dictature, les antivaleurs, dont la corruption, le tribalisme et la gabegie financière. Pas plus tard que ce 16 septembre 2016, nos amis sont tombés sur le champ de bataille, certains tués par les balles réelles du régime passé, d'autres calcinés dans cette même nuit dans l'enceinte de notre permanence. Les visages de ces amis sont encore dans notre mémoire. Toujours pour cette lutte de l'alternance politique, d'autres Congolais ont été tués au cours de différentes marches organisées à l'initiative de l'Église catholique. Ainsi, nous exigeons au gouvernement de la République les mesures ci-après. A. Annuler pire et simplement cette initiative diabolique qui crache sur le combat de la démocratie, du père de la démocratie. Nous citons M. Etienne Tshisekedi Amoulouma, d'heureuse mémoire. B. Organiser un culte d'action de grâce en cette journée du 24 janvier en mémoire aussi bien de nos martyrs de la démocratie ainsi que de l'alternance politique. C. Orienter les 6 millions de dollars aux familles en détresse à Beni, Butembo, Lubero, Walikale, Shabunda et au Kassai, qui sont des déplacés internes dans leur propre pays et manquent le nécessaire au pain et téteri pour leur servir. Enfin, pour la direction politique de l'UDPS, notre parti, nous demandons l'ouverture d'une action politique contre le ministre auprès du président de la République, M. Kabamba Albert, qui par cette initiative a craché sur la mémoire de Etienne Tshisekedi et de tous nos martyrs. Combattantes et combattants,
Restons vigilants pour barrer la route à cette œuvre de méchanceté pendant que notre peuple vient de trouver le Josué tant entendu par notre peuple. Nous citons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les ennemis du peuple ont pris une initiative pour entamer le moral du peuple et salir l'image de noblesse de notre leader qui a pu faire seulement à 11 mois de gestion ce que certains n'ont pas pu faire pendant autant d'années au pouvoir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'UDPS, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je vous remercie. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Les combattants viva! 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 Tshisekedi Félix bino moko toyebi bato bakomi kosote na occasion oyo encroyake biso tolalaka pongi orke tolalaki pongi te butu mobimba mpona koexplike notre peuple qu'en aucun cas UDPS ekozala en marge to en déphasage na volonté ya peuple na biso eza boye te yango nde toyebisi bango parce que moto ake kodefendre makambo ya ba 6 millions azali moko kati na biso toyokani kasi toza na parti politique oyo esengeli etala comportement il y a les uns et les autres mais malheureusement tokoki kondima te avec les slogans bamosusu babenga yango slogan le peuple d'abord mais pour le président de la République c'est un mot d'ordre de ralliement à tous ceux qui subliment à cet engagement politique oyo peuple apesaki biso mandat UDPS viva biso nde toali na mandat ya peuple Félix Tshisekedi nde aza na mandat ya peuple tokozala devant ce peuple mpona to répondre ya baacte na biso ya kosala bato mosusu o kashe o FCC bakozala te ekozala kaka UDPS na Félix Tshisekedi est-ce que tokolinga bafinga biso to bakumisa biso siko na baaction ba 6 millions mpona kofete kaka mokolo moko orke bana na biso kelasi kutu batondi ebele etongami te gratuité de l'enseignement ifo mbongo tozwa kaka mbongo mpo bango bakende kosepela na bahotel de luxe peuple atikala en marge yango nde biso base ya UDPS tolobi en aucun cas tokozala na bato ya lolenge wana yango nde tosengi na baautorité ya parti esengeli bafongola action disciplinaire contre ce ministre oyo ayi na proposition moko contre les Congolais et contre les Congolais. Eza boye te Tshisekedi ayebisa biso nous devons aimer le Congo et les Congolais. Est-ce que kobimisa 6 millions na caisse ya l'État po bafete mokolo moko eza kolinga bakongolais to koboya bango? Est-ce que bobundelaki mpo babubola bino evimba to babubola bakongolais nyonso evimba? Alors soki bakongolais nyonso babubola bango evimba nani andimi ke sanction ekweya na ministre wana oyo azali ya UDPS? Merci. André Kabamba. UDPS viva. Toyebi ke Fatia yokelaka bazena. Toyebi ke Kabunda yokelaka bazena. Toyebi ke Augustin Kabula yokelaka bazena. Balobi mingi nde base soki ozangi base eza pasi na yo kasi base réclamé il faut une action disciplinaire contre un ministre aza koya na proposition ezali kofashe la majorité des Congolais toza d'accord eza boye te tolingi tomona une action exemplaire et puis toboyi makambo ya kopropose mpona mabumu na bino batindi bino po bozala barepresentant ya peuple pe peuple esengeli amona esengo kati na bino eza boye te merci beaucoup yazali ministre est-ce que
ministre wana yebaki azalaki wana te parce que aza mayele koleka bacongolais to bacombattant nyonso te, c'est parce que azalaki membre ya UDPS nde azwaki poste wana. Et comme azali na réflexe politique ya koyeba ke ntango na kozwa décision ezali UDPS moto ekozala engagé esengeli attirer toutes les conséquences possibles et politiques. Donc pour la biso monsieur Kabamba appartient monsieur Kabamba appartient toyebi ki azalaka na poto totikala kolia na ye vungule place moko te eza boye te tomarchaki na kati ya mboka na biso totikala komarche na ye te eza boye te ata lacrymogène mama tikala kozwa yango te eza boye te bongo siko biso na ye tokoyina na mpona la loi est dire mais et le reste la loi. Président ayoke la kabase na toyebi que président asi ayoki que le conseil des ministres ezali ba image ezoleka na RTNC président kolandango base na ye eboyi pe eboyi ya mibale makambo etali mbongo biso na bango toali famille politique moko nous sommes de la sociale démocratie bilongi ya badirige na biso esengeli ezala na baplace publique te na makambo etali leta te elingi tolingi toya tofabrike badictature na mboka na biso. Félix Tshisekedi azali mwana oyo aye na démocratie eza boye te kasi elongi na ye kokende kosala nini na mbongo toyebi ke makambo ebele ya kosala ezali soki tolingi totia elongi na mbongo toali na moko oyo azali la fierté de l'Afrique et du monde entier à la personne de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mpona demande ya base mpona kolakisa alternance oyo valablement tozwa elongi ya le père de la démocratie totia yango na mbongo wana bato bakosalela te po ye nde azali incarnation ya alternance ye azali symbole ya démocratie ye azali tout mpona biso mpona mambi batali politique. Donc base elobi elongi ya fati na kati ya mbongo ya buo makambo akosangana fati na koyambanaka batia yango na mbongo na kabila toboyi posa nanga eza yo doto nanga eza yo nalingi yo na motema zala nanga tina suka tindelanga banjelu fungola lola na yo mapamboli ekita molimo na yo esimbanga